Non, na monde musical faut sur le sarabatu nyoso. So to komi ko mala ba binemi za mabe. So ko za ennemi so mo mutu mo so no bente, retire-toi tout simplement mais ko privé ko so là c'est wala na bente, to ko so na ba nyoso. Ata mutu aza mabe webi kaza mabe so okutene na nzela kama pa telemiso hotel. So mutu aza mabe, retire-toi de lui, tikaye musika. Et pour battu musu bazaraba na bango mabe mais akufa na esoni, azanga na esoni. Oh le bani. So mutazanga soni ngolo bateke so yazangi soni biso tozangi soni biso pe tozanga soni non biso to tambola na ndenge na biso tozana boy so mutazo de azo dévier faut zong sai tango zo boya ozonga otiki ekuna Tina mokili ezali se monene ngomba na ngomba ya solo bakokutana kate moto sena moto bazali na nzela kotambola lobi na lobi mikeli na toko monana Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko chers téléspectateurs, vraiment Boza et Belé à Kolanda émission na biso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba, pourquoi pas à notre manager monsieur Junior Bookson Bukasa Ompero. Merci beaucoup à Yaouli Mouché Singapore code mondial. Merci beaucoup à Alecha Mounal Guide Bonder. Merci aussi à Mamé Miline et Mamoté Maya tous pepele Mbetolo. Voilà la grosse moulue de la presse congolaise dans un Moroté dans déjà Navie Nabiso le vieux Karmapa les vieux Altolelae et puis à Sepeli Sarabiso toujours na barumba mais voilà quant à moi je dis bonjour Karmapa. Salut. OK, merci beaucoup moi et mon ayo d'abord on va tenir sur vraiment bazolanda biso monde entier. Ouais, na olobaka que merci à Tourno Yambinga et puis Yabino pe yangwana bozela Caligula le 20 juin bozarango. Caligula qu'il pleuve qu'il neige le 20 juin bozana Caligula. Voilà, ok. Merci beaucoup les grands Karmapa. Tout le monde qui au moins temps est belé, absence na yo, na terrain. Est-ce que quoi ça monde entier au bazolanda biso c'était dit à quoi? Oh tout le monde qui trop d'absence ya Karmapa na terrain. Non, ils ont pour travail, na kindagi na zaki na poto, na na state, ils ont pour notre boulot et boulot sili, et on a zoné na kin pour na ipsana annoncé déjà le 20 juin. Vous avez déjà un téléchargement Caligula et pour nous répondre brièvement dans Zalaki na musalande yango nazaki na moi vidéo. Merci beaucoup Karmapa. Karmapa pourquoi toko yeba lelo Karmapa gangela trop rumba. Trop yeba un peu monde de mais que comprendre Karmapa a gangela trop rumba, ça trop sur toujours na rumba. Est-ce que toko yeba pourquoi? Oui, bien sûr, on a gangela rumba parce que la musique na biso ya Congo. Le Congo c'est un grand pays et sa musique c'est la rumba. Et tant que toko mo gato bunga, faut ka yisa na mutumo gardien pour na ozon sa masolo lanzela. Donc tant qu'on a zolo babo el ngolo baké rumba eza zo yamba Karmapa lelo to yeba ki ozala ki na artiste na biso chanteuse na biso Tatiana Cruz oh lelo vraiment a commis produit ya maestro Fabregas mais lelo to moni les grands Karmapa na uti Olanda tout à l'heure na kin 24 Karmapa sali featuring pourquoi pas Karmapa sala ki featuring tam sona chanteuse na biso mais Karmapa ke na biso likolo donc c'est-à-dire que Karmapa ke na biso likolo dans na world au grosse moulina binga ngo what is it pourquoi to royeba je t'ai dit à quoi Karmapa liwagi moi chanteuse na biso te bobeti moi featuring te mais pourquoi ke na biso ra likolo? Non, Caligula c'est un album à gros budget. On a un studio makasi urubina ngabina utumbela pona beta na ba studio makasi même ba clip bon mona kezaka ya likolo et même s'il faut faire des featuring il faut le faire avec ba chanteuse ya likolo et je constate aussi na malobano ka ke to bituzupe moi lupemba moi ngoya nzambe ya kobimisa pe batu c'est bien, c'est une bonne chose. Ok, merci beaucoup. Karmapa c'est pas l'issabiso monde entier. Mamé Miline de Mamoté ma tous pepele ya mbetolo. David Olito moto moko bien puis dieso la London. Ba c'est là. Ngana olinga kuti yo yemba tanzimbo na moko ngana landa yo. Mobali azala ki ya yo na ndako na yo. Merci. Voilà. Ok, merci beaucoup Karmapa Obumbeli Biso. Titre na biso ucho loba tout à l'heure eza Caligula. Caligula ya les titres album en même temps ça peut titre nzembo moko na kati album.
Est-ce que ce que tu as Caligula wana oza na kati ya titre ya album oyembeli nani? Caligula moko ya premier siècle azali na comportement très sadique. C'était empereur moko oyo azali ko sepela ko sala batu mabe. Il a trouvé un plaisir sur sala mabe. On sala batu mabe zo sepela zo sepa. Mais yoza journaliste mutamayele kotaka katalaka Caligula. Au moment la phrase na moko tikala célèbre qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. C'est-à-dire que atana sala ba ma benga l'essentiel za ba bangangai. Empereur Caligula azali ko bima même na bande ko nae. Au moins moi ça mutunya musala azuye aleki nae. Est-ce que mutabonga zo mérité te to embela? A mérité. Ah voilà, na sepeli ndenge yo lobian. OK, merci beaucoup Karmapa. Lelo on a monde musical. Ce qui te lobi lelo Karmapa a Rosala na moko to mi balé o a ko solisa te na monde musical tili wana a Rosala nani. Non, na monde musical faut to solisa batu nyoso. So to komi ko mala babinemi za mabe. So ko za ennemi so mo mutu mo so no bente, retire-toi tout simplement mais ko privé ko sola c'est wala na bente to ko sola na batu nyoso. Ata mutu aza mabe webi kaza mabe so okutene na nzela Karmapa telemi so hotel. So mutu aza mabe, retire-toi de lui, tikaye musika. Et pour batu so bazaraba na bango mabe mais akufa na esoni, azanga na esoni. Rolo bani. So mutu azanga soni ngolo bateke so yazangi soni biso to zangi soni, biso pe to zanga soni non? Biso to tambola na ndenge na biso to zana. Boy, so mutu azo dévier faut zongsa e. Tango zo boya ozonga otiki ekuna. C'est-à-dire que bon ça va oleki. Voilà. Voilà, OK. Merci beaucoup Karmapa tozo continuer to chiter na biso to clore na ozonanga yo temps mingi vraiment te. Karmapa liboso yembela biso ezalaka yembela ba deuxième femme non? Si je me trompe pas. Non, par rapport à ba première siko ezala ndé ba deuxième femme vrai bien babi Karmapa ndira sepela na ba deuxième femme. Ya ngwa saeli bango nzembo po ba dondo. Non. Donc avantage na yombanda oyaka kaka liboso nanga. Est-ce que na ko poser pe question moi mukeka? Oui. Voilà na yo. Na balate. Okoza na pe deuxième ya mutu moko. Et naza célibataire naza libre. D'accord. Mais oui biki. Na bengi pe ba yate. Oui biki ba deuxième pe bazara. Si na yebi. Si bango pe baza bande ko na biso basi. Tant on azoyemba nzembo bongo na yembela rateke pour encourager. Peut-être nazoyemba ngaza lokwa lwambo na observaka. Ozo salama yango ngana koyemba. Botireka ba côté positif ya manzembo na makamonga nazoyemba. Et puis c'est tout. Ce qui au monique deuxième femme azo tungisa na bo. Yo tirer côté na yo, yeba kolobela. So monique première fois yo tirer à côté positif na yo. Voilà ndenge sengeli sala. Voilà. Mais ça va encourager te. Non. OK, merci beaucoup Karmapa encourager qui ba deuxième femme mais aille ko soulager encore ba première fois. Non, on encourager qui ba deuxième femme te. Na yemba nzembo nanga peut-être nazoyi nazoyi na kotsa qui si je n'ai peut-être ma deuxième femme mais ça te que ko encourager mutu ko yemba nzembo po bino boyoka boyeba ali solango za boy so mutu sali filmer ngolo bate filmer so lo bi filmer ya bato ba bomaka bato ngolo bate kazolo ba bato ba bomaka bato ndenge mo na nzembo. Voilà. OK, merci beaucoup Karmapa to comme nous vraiment cochité protocole na émission na biso. Karmapa na habité ce ko yembela biso ta moi quelques chansons no thème qui était katika. Ngonde bébé. Kitina mokili ezali se monene ngomba na ngomba ya solo bakokutana kate moto se na moto bazali na nzela kotambola lobi na lobi Mikelina toko monana. Beaucoup gros moulin rekota na 16 années là pour nous redécouvrir donc il faut ba artiste ya kala ya ba papa na biso ya ba koko na biso et ça la paix monde entier vrai bien. Donc mon kabona na biso na yo le grand Karmapa mot de la fin na yo ozo promettre ba fan et puis monde entier ba zela album na biso ozo promettre bango nini ba zela nini est-ce que ba ko sepela ndenge Karmapa mais ça na ko sepelisa bango to ba ko sepela rara na nzembo moko to mibale puis et si les gens. Oui, bien quand tu Congo, on sort au bête album, on est en train de me bimi bête ma boko. Comme ça parce que zamboka mon tal là, ba musicien ne ba ali. Sort au bête album, on quitte mon logo, mon bimi CP là. Ndima que ça va. Donc na Caligula, oui bien que ngana parmi ba 3 meilleurs vendeurs à disques en Boko au Congo. Tout à fait. Ce que photo nous expliquer rapidement pour mon bolanda makila nzela. Ngana parmi ba meilleurs vendeurs à disques en Boko au Congo. Et puis nous avons parmi les meilleurs auteurs compositeurs en Boga au Congo.
nous avons appris à parler maintenant. Tout va nous expliquer ce qu'on. Parce que je suis natif de Matete. C'est-à-dire que je suis parmi les grands vendeurs de disques à Mboka Congo. Je suis parmi les meilleurs auteurs-compositeurs à Mboka Congo. Je n'ai jamais fait un album où il est faut que tu ma chérie. Merci Bato Balinga. Caligula arrive. L'empereur Sadik. Le 20 juin, Bourgousouan. Et puis clip na robeta mutumo au courant na clip on a zaté. Voilà. Okay, merci beaucoup Kamapato kabwana question moko boye soki soki te yasuka soki lelo to lobi lo nini oyo et ça la ba artiste émission na biso ya Congo ba évoluer te nini o renyaka na kati. Toro eko za la. Ba mission congolais so évoluer te ça parce que ba reçoit na ramo ya buzoba. Bino pe bozo aider bisoté to évoluer parce que bozo encourager ko soit na buzoba. Au moins abetu na zo soit na abetu na mususu to hollandais ka buzoba pour muto na so ke na Angola alors on est danger. Et ce sont muto ke Angola ça danger. Zambi. Nous on prend yangona siko to ba nous expliquer. Au moins bozo soit na pour bato na ba ke na Angola ezani. Au moins ba mise bazonga epe na nzela na bango le msu ba na nzela bis. La Louvre. Botika ba fertilité. Faut bon même biso na banzela mo ya bien makambo minene zalaka. Voilà l'autre va nous défendre siko ya mwana. Voilà, OK. Merci beaucoup Babi Kalate Caligula arrive, il y a les grands Kamapa, Babi Nzambe ya rumba ça ça langage que moi na lobby nanga mutu nyoso trouver Nzamba rumba te mais ça langage que moi. Artiste c'est plus ça ka numéro ya contact ne puis ba dédicace to kabwana biso na. Numéro contact ba contacter kaka Edo Lisombi, yé muta ebi makamunyoso. So on appelle ce numéro contact mona ba et comment makambo bele. Mais oko dicter numéro Edo Lisombi on a Edo Lisombi ça 089 16 72 728. OK, merci beaucoup. Ba dédicace na yo poto kabwana biso na yo. Cette fois-ci to kabwana na mabanga. Yo mumbote puis bato balinganga mbote Caligula le 20 juin. Voilà. OK, merci beaucoup ngape na komi na Caligula nando c'est-à-dire bata motema mabe bo meka pe ko changer parce que Caligula les oya oui OK, merci beaucoup. Voilà. OK, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, M. José Dili Dipumba. Pourquoi pas à notre manager, M. Junior Boukson Boukassa. Merci beaucoup à Led Chamounal, Guide Bonder. Pourquoi pas à Yaouli Moucheni, Code Mondial. Merci beaucoup à Mamé Miline Zemba Motema. Il y a tous pépélé à Mbetolo, Maman Likelemba. Merci beaucoup à David Olito Motomoko. Bien, pourquoi pas à Papi Messi depuis Lukampa, Mandela Mukonda chez toi, Dollar Yana. Yana. Merci beaucoup à maman, mon chéri Malolo Lori, c'est la Congolia. Quand il y a la grosse moulée, si tu solol, on te solol, mais si tu solol pas, on te solol pas. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France. Site ya Tolo Masolo à danger. Masolo Kitoko. CongoFrance.com